Le bibo papa tozana kanda. Saka fufu ekoza na 330. Kantina fufu ekomi 22 000. Pona nini? To voter ki pona nini? Bana mboka ba souffrir. Pona nini papa? Masanga ekomi 12 000. Okokene bo 350, 340. Oza wapi papa? Biso to voter ki pona nini? Oza wapi? To voter ki pona nini? Mosala nini ozo sali la biso na Congo oyo. Oyo tozo souffrir. Bana na biso ba tanga so felete. Ba kene bombongo, ba sala bombongo. Pona nini? Yo za wa papa. Oza wapi? Biso to loba no za wapi? Donc to ebite na mboko tozo kende wapi to kosuka wapi. Mboko ezo kufa tozo kokate. Donc de somba fufu na 300 000. To teka cantine combien? Cantine fufu comme 20 000 fois. To ebite bozu la biso solution ya mboka o po tozo kokalisute. Awa toza presque na moins de 50 mètres na boulevard. Yo moko zo mo filme nzela. Boulevard Lumumba yango. Tala na nzela. Des peuples bazo souffrir. Foufou lelo sac ya foufou. Et combien? 210 000 francs. 210, 220. Ça vaut combien? C'est presque 80 ou 90 dollars. Et colo ya masango ya wana monite. Et combien? 12 000, 11 000. C'est ça qui est na combien? Ça qui est déjà dans les 200 et quelques, 280 000, c'est presque 100 dollars. Tokoloba nini tata babongisi le biso ka mboka. Babongisa mboka tata to souffrir makasi. Tozo souffrir makasi vraiment. Tala ajo ya ngai ndenge nazotelenga na esika mabeboyo. Ça qui a foutu oye ba kosoma ngo na 15 na 150 000. Mais la minute c'est comme 350 000. Cantine est comme 25 000. Toi ba tokosala ndenge nini to kufa o to bika. Botela biso likambo 350 000. Tokosala lolenge nini to tangisa bana lolenge nini to kolia lolenge nini pasi. Matono mingi bana membre bokolanda nga bino chef Ngiza Manzamba bomoni ete tozana bino tozako tesa bino na Congo Suisse Télévision makambo ndenge ezali koleka na mboka makambo ndenge ezako tambola bomoni ete ba mama ndenge ba koloba ba mama ndenge ba kopesa force na ba mama mutsu bazali ko déclarer ndenge makambo pe ya mboka ndenge ezako tambola te bana membre ya biso ya Congo Suisse Télévision Congo Suisse toza kopesa bino basango ya solo solo wana ete na yebete bozali wana ensemble bozali kolanda nga le grand bokatier bana membre yango ete na kosenga toka nanu masolo ya biso na ba mama nde tokozonga sima tolanda mbote mama Mbote papa mama bandeko bakolanda biso na Congo Suisse Télévision kombo nani kombo na mamani mamani précisément awa toza to ana veni Congo commune Komina Masina. Mamani meka otondola bandeko pe otalisa bandeko. Awa oteka abeba nini ya? Ateka atina mapa. Ti na mapa. Ateka atina mapa na ngai. Mais ko lobana no e bandeli ya fond na yo o ya tina mapa. Obana ndenge nini nana? Fond no bandango ya combien? Fond na ngai banda ya 20 000. Ti na ngai asombaka ya 500. Na babulu kutu na basinda nyonso tu yango wana tekaka mais ozo gagner pe bien nazwa na mwa mukira simikolo bitula ndeleki makasi to teka te lokola bona ne batu bazwi baloso na bango kotekeza na nguti mais sikoyo mama lelo to komona ndengo lobi bitula za makasi bona ne leki batu bana mbongo te est-ce que pe na ndenge lelo ndenge ozo teka ekope ko sunga pe bana pe bakope kolia be malamu to bunda ka mukie to mona na bana bazolia na bango okolobani na ba mama oyo bakolanda biso moya ko bimana nzele zate moya ko sa musale zate conseil ni ko pesa ba bavai na ndako pona ni baluka ata ya mukie bateka kaka po bazwa moya bana bakoka kolia tangu bata makala bako bana bakoka kolia nyonso tu tozobunda ka po musala ya mibali ezate misala malonge ezate kofuta malonge ezate yango biso ba mama futo telema to créer po bana bakoka kolia soko créer te okangi maboko eza passe matondo mingi merci bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision wana twali ko pusana pona ko solola na bana membre mususu e rozala be malamu mingi wana ete na moni balandi ya Congo Suisse Télévision tozana bino ensemble merci mbote papa mbote papa bandeko balandi chaîne na biso ba kolanda yo kombo nani
Mon angai M Soulé. M Zouri. Soulé. M Soulé. Bandeko ya Congo Suisse Télévision ba kolanda yo. Batonde belé ba kotala. Le bana nous papa ya bana combien? Pas bana mi balé. Bana mi balé. Moussala oyo obanango ça fait déjà combien des années? Depuis 2016. On a banda Moussala oyo. 10 mois lelo. Depuis 2016 ti lelo. Boso Moussala banda ko tambola normal. Mais na moment ya lelo par rapport au ndenge biloko ndenge zo mataka au jour dozo mona tozo kobara na yango kaka ti lelo. Mais est-ce que awa bandeko ba kolanda biso ozoteka ba sac bandeko Congo Suisse Télévision ba moni be ba saki ndenge ozali koteka okoteka ngo boy moko na combien? Bon, boso to bando teka moko na 1000 francs. Mais banda dollar remati na ndenge to anda ko sombela na lelo to komoteka ngo soki mutu azozwa ya ibele to pesa ngo na 1300. Soki mutu azozwa te pièce moko de to pesa ngo na 1500 francs congolais. Ok. Wana sikoyo okolobani na bandeko mibali oyo bavandi be na ndaku balingi mingi ko sala ka be mobulu. Ah. Ya koloba boy na bandeko ya mibali bazana bandaku bien ba basala ka mobulu. Pesa nga passe vraiment makasi. Parce que na kotala ba génération biso tozana ngo lelo. So zomi pesa vraiment na kati ya mobulu. Au salaire mon boulot toujours. Oui bien nous colocate. Oui bien colocate. Oui bien commis débrouillé. Vous autres allez la papa, vous autres allez la maman. Le lobby maman koko kufa bien papa koko zalate. Charge na yo. Comme s'occuper na ngondenge nini. En tant que t'es jeune, de tengai. Okanga maboko te ba kopeza na ngo belé. Oyo muntu akoki ko s'entendre na yango pote amona pe moyo ko baluka kande batu nyonso bazo boloka place ya hotel magana nzela bio ko senga ka chaque temps muntu akope so lelo mais lobité soki muntu apesi yo bongo bana na yo biloko wana na senga na ba jeune ba mona moyo ya batika kifeneya bazwa makasi ya tuwe batelema baluka ka nde muntu nyonso azoluka ne fiska toujours 100 francs 100 francs wana nde ko peso maele ya koyeba moyo ko gérer libota na yo bie bandeko na yo. Mbote mama? Bote papa. Ah mama bandeko bako na biso ba monio awa ozoteka ni. Nateka fufu masangu. Fufu masangu seke umena oteka fufu masangu. Papa. Mama nanga meka koyebisa biso ba mama musu ba kolanda biso ba lembi na ndako ba vana na ndako bazobono temboka eza mabe ete na okende oteka te ete bwe tout ça olobani pona ba na pesa banka courage ya bateka tama poso pe tolandika ka biloba lobo ezaka passe mais na momoto za to souffrir pour katina fufe comme 25000 kantina masangu 12000 en tout cas to souffrir to kolanda biloko tina ngamba braza pona olukaka fufu. Merci koyo bande musu ba koloba soki pe azape na mwa mbongo moke ako banda pe kopa ngope ya fufu. Soka za na na mbongo na obanda na mbongo pe ya moke foto tala pona minute osaka fufu ko moteka ma 250. Na fufu mbongo moke obanda te. Po fufu eza na saki 250. Tio longo nango bisika ekoma oyo akomisa bisika oyo tekaka to okota déjà ba 280 000 290 300 000 yango moto moto kantina fufu 25 000 francs kantina masangu 12 000 francs to teka. OK merci. Joa mama nanga na moni pe mama wa mbote mama. Bote papa. Mama komona. Mama Godé. Mama Godé. Mekano ko yesa no bandeko ndenge zoteka. Yo ko zoteka ninya. Ngana teka ka fufu. Teka fufu. Siko mama moko azolanda biso alobi ki été pardon. Fufu ngo pesa cher makambo ebele. Mekano ko yebisa biso ezabe ko le kandengini. Fufu eza cher makambo ebele fufu eza cher ka ndenge ozoloba wana fufu eza cher to ke landa on tamsuna braza tamsuna maluku
po ekoma il faut botondisa ngo ba 250 ba 300 soki ekomi awa bokoteka kandita mosusu ba 25 000 ba 23 ba 20 000 biloko eza cher po mwasi abanda momofo azala na mwa mbongo emona na ye na maboko botanga mosusu ba 500 000 foza 500 000 700 000 po osala mombongo yango bien so oza 100 000 150 000 seke oza na eloko kosala te. Merci go wana sikoyo tineza mo oteka fufu saki mobimbo bien ndam. Toteka na ba cantine mo ekolo ya jeune wana toteka ngo 3000 francs. Cantine toteka 20 000 22 000. To ebandi na 3000 mata. 3000 wana eza mo ekolo moko eza muki 3000 francs. Maman. Merci papa. Maman boni. Malam papa. Achama de papa oteka koma biso passe bilo on est comme cher cher. Nateka masango comme cher. Donc comme siko moya to somba ngo to teka ezate. Donc cher eleki to ko akuto teka te to ko kate. Siko yango wana to teka malem. Baninga baso bakoza na posa oteka. Soka za mwanda mambongo. Aina wenza ta otangisa mwa bikolo. A otangisa ateki profit ba makeli ata mama tembe. Mais so le bien fa na ndako ezaka passe. Mais kasi ba ibo vana ndako bino mabale leki. Te papa, mabale leki te. To ako luka nde pato le sabana to yela mabala te. To luka ka mbongo. Mais siko siko bando bako na biso je potekani. Masango. Nga teka masango papa. Masango ya ndamo. Bikolo. Teka masango bikolo. Oteki so zuka ma quelque chose okelia na ba. Mbote mama. Mbote papa. Mama to mono na fufu boye. Oh boye kolo combien? Papa ekola fufu comme 20 000. Tozo kokate. Kolia tozo souffrir. Saki ya fufu tozo somba ngoti na ba 300 000. Siko toko teka ndenge nini. Donc tozo teka na passe oteki boye pozwa kaka mwa 15 000 fois. Bana bazwa moye loko kolela. Donc to ebite na mboko tozo kende wapi toko suka wapi. Mboko ezo kufwa tozo kokate. Donc de somba fufu na 300 000. Toteka cantine combien? Cantine à fufu comme 20 000 fois. To ebite bozu la biso solution ya mboka o potozo kokali soute. Merci beaucoup. Wana bomoni ete ba mama bali koloba loba tozana bango ensemble. Mbote mama na ngai. Mbote papa. Na moni ozana kanda. Na lobi bo papa tozana kanda. Saka fufu ekoza na 330. Cantine fufu comme 22 000. Pona nini? To voter ki pona nini? Bana mboka ba souffrir. Pona nini papa? Masanga komi 12 000. Okokene bo 350, 340. Oza wapi papa? Biso to voter ki pona nini? Oza wapi? To voter ki pona nini? Mosala nini ozo sali la biso na Congo oyo. Oyo to souffrir. Bana na biso ba tanga so felete. Ba kene bombongo, ba sala bombongo. Pona nini? Yo za wa papa. Oza wapi? Biso to loba no za wapi? Oza wapi? Pona nini? Oza mwana mboka mebiso to mwana pasi, tozo souffrir. Pona nini? Oza wapi? Elongo na zalaki na ngondo yango wana. Merci mama na ngai. Te mama. Mbote yaya. Mama to mono na fumba boye combien? Mpiku 1000 francs. Piko fumba na zotanda 1000 francs. Poto soma cher penza. Totanda 500 même kolo moyete. Tozotanda 1000 francs. Donc, vous avez mis famille papa, c'est le qui cher. Ma casse yaya, to somba cher vraiment. Tozo zwa pe bénéfice, to teka fumba 20 000, bénéfice 3 000. Oko lia ndenge nini na bana. Siko okolobani na bandeko ba kolanda biso bototo ba kolanda biso olobani pona ba. Banani? Autorité ba konzi mboka. Toko loba nini tata ba bongisile biso ka mboka. Ba bongisa mboka tata to souffrir makasi. Tozo souffrir makasi vraiment. Tala ajo ya ngai ndenge nazotelenga na esika ya mabebo yo. Mbote mama. Mbote. Mama meka ko biso masangu boye kantini boye boteka ngo bendenge. Papa masangu ezokita te masangu ka cher. Masangu saki sikoyo tozo soma ona ba 270 ba 280 donc $100 kana loba. Or que kala ezalaki nango omona toso masangu ba 80 000 ba 150 000 mais masangu eza ko mata donc to comprendre te likambango
tozoyeba te soki mpe mpona ndenge dollar ezomata yango na batie boto yango toyeba te balukela biso solution mpenza surtout dollar ka soki esala ekiti omona mpe masango mpe ekita mais lokola dollar eza kaka ya likolo moye masango mpe ekita eza te parce que bakomensa bazolanda to ya dollar mpe bazofuta bango mpe taxi ya makasi yango nomoni masango eza kaka likolo sikoyo mama na ngai bamama mosusu bakolanda biso bamisusu bakimi mpe koteka balobi biloko eza cher bamisusu bakimi na bango bavai na ndako baotela papa oloba nini mpo na bango bakima onze mpona nini tomesani kaka ata saki neti nga boye nasomi saki mobima na 270 nakoteka nakozwaka ata mosusu gel oyo ya 5000 naya kaka sense nazwaka ata mwa 5000 yango nakie naso bana ata loso bale mozomona mpe eloko mosusu eza na payage oyo eza na nzela payage wana donc bacommerçant bazofuta mbongo ebele na payage wana yango naomona mpe masango mpe kote mosusu mpe emata apati ya payage wana balongola payage oyo batie kuna na barage kuna ozomona mbote papa mama boyi tomoni yo ozoteka nini ngai nazoteka masango naateka masango na prix nazosomba nasomba na to likolo koteka na naateka na prix ase parce que nde eza wana toza na kimia te mpo kolia nde yango nde tongaka nzoto ya mutu kolia nde yango ebongisa mutu tozoteka masango na prix ase to eza likolo balukila biso solution mpo na biloko eza amata makasi mbote mama mbote papa mama tomoni awa na dépôt masango olobi nini mpo na bana mambo ya Congo Suisse Télévision bakolanda papa tosepeli kutu komona bino na kati mabele na biso lelo bokomi tolukaka bino mpenza biloko ekenda wapi tomona yango te mais lelo tosepe komona yo ndenge tozosufri na Congo est-ce que toza bakongole bie toza baétranger papa ndenge eza boye saki ya masango na moma oyo eza na 280 000 saki ya masango ya 280 000 ekota 24 cantines tote cantine moko na 11 000 peuple congolais alingi te tote cantine na 10 000 peuple congolais alingi te moye tosomba eza te moye toteka eza te ta depo nde ekauki depo ekauki suka sanza nifana futa depo na futa wana mbongo nini po bato basomba biloko libanda kosi na depo saki moko apesa mwa 1500 na fin du mois ngape na futi depo abato biloko eza te depo eza ya kokauka tosuka ti wapi nde toza tokoka lisu te toyeba te toza bakongole bie toza baétranger na kati ya mboka na biso mpo nga nabotami awa nakoli awa nazoke kokufela mpona nake mboka mosusu te mais sikoyo na vie oyo ti wapi tozalaka boye te kongo ezalaka boye te epoke biso tobotamaka na mobutu ezalaki boye te ye mwana mboka azomona oyebi azomona te tokomi na suka saki ya futa oyeba kosomba yango na 15 na 150 000 mais na minute ekomi 350 000 kantine oyo ekomi 25 000 toyeba tokosala ndenge nini tokufa o tobika botela biso likambo 350 000 tokosala lolenge nini totangisa bana lolenge nini tokolia lolenge nini pasi nana olinga osomba eloko kantine ya mokio na 25 000 francs tokomi na suka pasi elekeli biso tala nde depo ekauki tokosomba ndenge nini mpo biloko emati tokomi na suka kamio mpe ezokota te bokende kaka boye bozongi kaka mpo biloko emati talo 350 000 na saki moko ya fufu bokatela biso likambo oyo mpo tokomi na suka oyo batikala ndamu na mwa bamboka wana bato batikala na mwa bamboka na bandamu kaka biloko ezoya kaka muke awa mwa eza te tozokoka te sikoyo bamobondo yango basila oyo basila te vie mboka ekoma kimia bato basala misala bazonga mpo tozala bien fufu ekomi na 310 320 tozokoka te na liberté kuna okende kuna mwa eza te saki ya fu 320 310 oteka nde nini 300 000 motu mobali na mosala 300 000 yango azozwa te sikoyo yo fufu 300 000 okosomba nini oteka nini mpo bana bavivre tokoka te tokoki te bolukela biso so bokomema so mboka nini toke evanda ye mbote papa nanga oui mbote monsieur papa botoye tokuti bino bato onikisaka bamasango ya biloko nyonso oui biso nde tosalaka yango mais ce que mekano okobisa biso bondikisaka ndenge nini epui badifficulté nango eza belo lenge boni ouais tonikisaka conformément
na biloko nde kotela biso principalement biloko euta bateke nde yango so koti biso tonikaka. Mais actuellement il y a un peu une difficulté qui s'impose là. Biloko comme quand on a passé au monde à Moussou na moi moko une fois, c'est difficile que tout travailler normalement. Ah. Wana petit nde bosa mosala ya libero kende bien. Actuellement ça ne marche pas. Ils ont la difficulté moko et surgit vu que biloko ya penzati. Ah. Ça va. Wana toketo solana ndeko mbote ndeko. Ah, mbote papa na ngai. Papa meka kwebisa biso yo ana machine sala be musani. Awa tozo sala musala par rapport ne biloko ekotaka. Nde to sali musala abis biloko ezokota sute musala ezate ba masangu ya komata ba fufu ya komata ba mama patronyos ka ko souffrir passe na passe. Ya mi balé pe ministre ya transport amona ka transport ndenge bato bazo déranger bato na nzela te. Transport ekoma moto na prix na ye prix fixe ezalaka te aza congolais to aza congolais te na suki wana. Wana tozali awa na pardon biloko akolia biloko ya japonais pesa esprit ya saki ya fufu ekolo ya masangu ekoma 12000 nani kati na fufu 20000 biloko nyonso ya kolia eza likolo bato baza na possibilité ba revivre ndenge nini. Ezali bon tomoni pe papa moi loba mbote papa. Nani nga ko laksa ebongite. Mama mbote papa. Mama tomoni o musala boteka ezole kabelo lenge. Tozo ngaku na koma muta machine naza mwasi na 6 classe mais na koma muta machine. Na minito batu bakota lisusu ta parti banzela ekangama. Bosiko kuna machine yo kozoni saka masango koma no muta machine. Na koma muta machine na minito bakilia bazate ba mona na te. Tonique ça bon combien? Tonique ça cantine moi 500 francs. Donc pe maman ya bana yebele. Naza mama bana misatu. Donc awa siko yo komino ka muta machine mama machine. Muta machine musale zate bana 6 classe musale mona. Ah vomeza malamu. Eza kitoko mbote ndeko. Mbote ya. Ndeko bonio. Kimeza ya. Oza malamu. Kimeza ya. Ndeko meka kwebisa bandeko bakolanda biso olobi nini na musala obino bozo sala. Anga naza pena porter pena grave mais je suis indécis. Mais malgré musala zate ya monde otomo sala ni musala ki porter mais ce que to tali pena na kongo na biso oyo pena inutile pena to souffrir pena net ngai boui je suis indécis mais musala zate donc na comme porter na pena soko sali bongo pété moi olia ezate olukaki musala omoni yango te ezate tokusa ba dossier belé ti lobwe esimba te ya omoni tiko to sani to bunda kaka. D'accord bana membre wana bomo to dambote ndeko mbote ta yo awa osabe musani machine yeah. Onyx ça bon combien ekolo de nika 1000 francs. Donc peso pour sali pe bon kanisa pe mbongo ebele mikolo vraiment mbongo to kanisa so mote mikolo mpiaka ba kaba zate masango mati ba nini tonika ndeni loko tonika ezate kuna nzela kuna batike kuna ya lisuite saka masango mati miso 350 000 to kufa to yako kufa to ebate soki mwana mboka nga kota pa boma biso to ebite ta na bilo abepenza to kufa ne mboka ne ko boma ne biso ne loko baka nga na zana kusa ba nga. D'accord ya libongo mbote papa mbote eloko liboso nanu sur le plan ya infrastructure ozomona awa toza presque na moins de 50 mètres na boulevard yo moko ozomo filme nzela boulevard Lumumba yango tala nanu nzela dede peuple bazo souffrir fufu lelo sac ya fufu ekomi combien 210 000 francs 210 220 ça vaut combien c'est presque 80 ou 90 dollars ozoka ekolo ya masango yo wana omonite ekomi combien 12 000 11 000 siko sac ekozala na combien ça qui est déjà dans les 200 et quelques, 280 000, c'est presque 100 dollars. Peuple a vivre en dengenine. Aux hommes, on a des cigares, tous aux kende, ça passe. Ndela nanu. Transport, c'est compliqué. Transport, c'est cher. Motonamotazo pesa prix na ye. Ça dit demi-terre, à chef prix na ye. Bano le robazo sala musala. Litre moko ya mazout, c'est 3500. Aux Hollanda, 3500. Il faut avoir mazout. Aye ko travailler na machine amortissement ya machine eza wana donc meni azo sala musala
akonika 2 litres ya mazout pour futa ye 1000 francs par litre akolia ndenge nini akofuta transport ndenge nini akozonga ndenge nini alors makambo ezokende mabe eza bien te il faut kobongisa eza bongo tobongisa eza mboka na biso tobongisa ezala malamu toza bacongolais toza na droit ya vivre. Il y a des étrangers bazoya bazolia baza bien mais comment bacongolais bazosouffrir parce que congolais ake poto ya vivre bien mais andeza na mboka na ye azosouffrir mais ba étranger wana baza na poto baza ndenge aux autres des fois ce sont des travailleurs aya wa comme patron il faut bien gérer les affaires alors on a zaki na nguposa ya koloba yango tous ces petits baza misala ezate lobo bengi ekuluna mais aya wa sala musala olobini ndeko na batu bakolanda na Congo apa toza bameni tozosala musala me musala eza te biso to vivre na camion so camion ekoti bilo eye wala ndo sene tosala musala me na moment musala biloko ekota te biloko nyonso emati basaki ya masango basaki ya fufe komi c'est au-delà ba 200 déjà ba 200 quelque saki ya masango banokotika ba 180 mais na moment oyo ekomi ba 200 250, 270, tu travailles, tu as 5 litres mazout. Bana 6 heures, 10 euros. Moussa les athées. Oui, mbote papa. Olobini na bande ko bakula na biso na Congo Suisse Télévision. Bon, biso toza ba mener, c'est que bato basala na machine. To bandai bon, liboso to ando sana biso musala bien sans problème. Bon, depuis makambo ya ba mobondo ane banda kuna na mboka ba mituka ezokota sute musala ezokende bien te ekolomo masango à l'époque ezaki ba 5000 francs 4000 lelo ekolomo masango komi 12000 francs kantina fufu ezalaki 10000 francs lelo komi 25000 ekomi un peu trop difficile pour na osala musala biso to boya na biso ko kikulu na boyeboy tozo luka to ba jeune parce que soko bimia ba policier bazokangana ba pamba to boyi nyonso wana toye to bunda pona ko défendre mboka na biso mais makambo nyonso zo simbate parce que tout est matin. Merci bana membre ya wana te bomoni ete manaka na biso et komi vraiment na suka na pesi bino merci na pesi bino mbote na bino tout bokolanda ngawa bino les grands bokatier motama kolongulu chef Nzamba Nzamba na benge te bino bo partager mission yo bokine bande konde baleli kimia etika vraiment kimia na bota na bino bana membre na bosanité numéro na ngai yango wana bolingi bo benga ngawa bino chef Nzamba Nzamba benga toroswana bino ensemble ndebo tika malamu kimia bota na bino de kutemba la sima bye bye.